na ye toyaki nzela mona lino ya Lumumba na ye koaccompagner lino wana pona kotika te lino ya Lumumba ye ya pona lino toye na lino ya Lumumba et puis nakozonga so pona ya na zolo ya Lumumba po lino se ye ngam na charge wana tosolaki na roi ya Belgique lokola lino ye na kati avion pe bapesa biso ba brosse à dents na ba dentifrice eza lino fallait to memango te ya nango awa ya Lumumba donc voilà égoïste était pour na bimisi batebele nous on sona égoïste na bimisa te so bato ba yebaki ba défaite d'Adi di Kambala Ligue des Champions ponga na bimisa ki so ba yebi bambata siala ponga na bimisa ki bango ba Mirayesa ba Koko Bilali ba Belge lobi ya Mundele ba Mogondo banzala ba Sephora baza ibele ngolelo bazo la fierté ya théâtre na biso moto kutanga yiba idée oyo ningi basalaka kwanga asuka nango mabe po nga yiba ngatsango na poto bazwaka kwanga batsango na manzanza bato basombaka ngo ba mama ya Selemba basiliki la ye asuka nango mabe ebele soko kina bakinkole okina ba bar na ba terrasse bana batiba makala bazo sexa bato liboso ya bato ce sont des talents oyo zo kufaka bongo donc Gabi pe abelaki mais siko yo nzamba sali akomi na ye malamu tozaki na ye aza bien nzamba sungi mais ezaki pena grave pour maladie yaki avanda mingi na hôpital mais nzambe kako ya bolingo ya mawa abikisi yesu kwa zongeli nzoto makasi ata na moko kotianga te ngaso asona ngana mindele ezali bizali mabe oyo batu ba mesani nango soki mu artiste moko akufi faut ba luka liwana ye ebotsa polémique faut ba zo bémission ya kotia na internet mutu sosa akufi ata saki mabe ata saki malamu mais to respecter ba mort aza pe na famille mais oyo lokomona lelo komona internet yindi akufaki na boye asalaki boye to mona pe na ba mariage eyeli susu mutabali abali mukolo oya bali wana ndumba oya donc mutako kobala susu te atiki mwasi na poto atiki bana na poto mwasi wana bota bomba mwana akosi mobala bato ka bota te tala ndenge asaleli na feti na bango to baliaki pondu so donc makambo feza la kaka feza to mona pe na ba mariage eyeli susu mutabali abali mukolo oya bali wana ndumba oya donc mutako kobala susu te atiki mwasi na poto atiki bana na poto mwasi wana bota bomba mwana akosi mobala bato ka bota te tala ndenge asaleli na feti na bango to baliaki pondu so donc makambo feza la kaka feza na bato bazo tia poison fo ba ponaka bozo kendo tila moto poison na lipa ozo sambo sa poison poison ze bilo mo tila ona bangombe misuni ozo wa valeur wana batile poison na pona no kufate soto kene na cimetière to la musibango okufa na nini onga batilenga poison na nini ona lipa tala degré mama wana abengi mobile na ye na bana abi mobile na ngai yeyo docteur la bino ngomela te il faut na kufa mais nangina yebisa oli kama moko na bombaka na kati ya foyer na biso omoni bano misato tozana bango moko azali awa azalaka mwana yo te komona ye tanga nalobaka kombo akati motema akufi papa on etikali lai aso ibate mwana nini oazaka ya yete siko ekomaka tata na so mwana sali kambo alongo wana soko pe yo soko pe mwana ngezaka yo esengo vraiment eza ebele pourquoi parce que émission oyo ezaka toujours pour na artiste et comédien émission oyo ezala pour na ba producteur ba médecin bangonde bayaka penza koloba masolo nini baza nango ba production ba spectacle ba film so bazo préparer ba film donc ezala kaka na kati émission oyo ya coup de théâtre donc coup de théâtre ça uniquement pour na artiste cinéaste ba artiste et comédien ba producteur ba médecin o bazalaka pembeni ya ba artiste et comédien to oyo pe bayaka ko tia coup de pouce na ba artiste et comédien lelo jour pour jour
jours 13 ans depuis atika biso ye nani Mathieu Maté à sans souci oyo atika biso le 23 juin donc 13 ans déjà banda atika biso famille théâtrale Mobimba na famille na ye biologique na mwasi na ye Maman Mado bake na cimetière ko déposer gerbe de fleurs mais balobi ba ko ça la point de presse pour na annoncer population pe biso presse information au bazali na yango nde to laksa bino ndenge nini ekoleka na kati émission na biso tokoyebisa bino pe hier samedi nde bakundaki nzoto ya actrice comédienne Mélodie Badiama au corps na ye ezalaki bongo na Point Noir eyaki ti Kinshasa hier samedi nde baartiste et comédien bakende kotika ye na ndako na ye ya suka dimanche prochain nde tokolakisa bino mwa baextrait ndenge nini baartiste et comédien barataki ba dernier hommage na plateau na ngai ya lelo nazali na esengo mingi ya koyebisa bino nazoyamba mpona bino artiste et comédien Mister Siatoula donc kala pena na yamba na kati émission ya coup de théâtre et ça pena na so ba 5 ans ou 6 ans lelo vraiment na bi na otike bongote akoma na mi ko va na poto na bi avant zonga en tout cas faut la joyer Mister Siatoula Olobe bon dimanche. Merci beaucoup Nicolette Lelo, bon dimanche à toi aussi. Merci, bonne santé. Santé, ça va par la grâce de Dieu. Commentaire dans nous qui est on a lobby 13 ans, banda papa na biso sans souci kenda atika biso. Aujourd'hui na ya en antenne a ba journal de rigolo to yeba bino bana penza bino batona banda ko tia ba gete na kati antenne a okolobani. Merci beaucoup maman Nicolette nango pesinga maloba. 13 ans oyo ndeko na biso sans souci mokilingonga autai kotika biso na joana yemingi surtout en antenne A to sala ba journal de rigolo ensemble na mama Bipendo vraiment nazomona on était zaika lobby parce que tozaki na ye tous les jours pour préparer ba gag na biso ya journal de rigolo vraiment sala nga sous moi émotion. Pour 13 ans, ça passe vite. Équipe Nambango. Donc, non, c'est un tobo sanarayete parce qu'il y a un monument. Il y a un salo de salaka. On a un cannabis donc sans souci. Salim Mingi pour notre théâtre nabiso et comme on est si quoi comme il est là. Donc, que son âme repose en paix. Sous ce Sikazali. Va souvenir les belé auto partageant naïe. Voilà. Merci beaucoup, Mister Seattle. Comment on a eu à Kinshasa, yo comment on a mingi poto, moko yé mais on y a rappelé rare. Tu éviter oye vacances, oye pour la makambo ya artiste et comédien, tout oye kato tonene. Groupe na open na Kinshasa au boma na yo po oye na yebi ke na salaki miso suka na yo na siège no mo na bongol. Nzala ba sifora na artiste no mo ya ndondo, mais ti lelo suite za sauté. Oye bat. Nazo yeba. Merci maman Nicolette. Naye toyaki nzela mona lino ya Lumumba. Naye ko accompagner lino wana pona ko otika te lino ya Lumumba ya ya. Yo uti pose yeka ose. Pona lino de na lino ya Lumumba et puis nakozonga supona ya na zolo ya Lumumba. Pour lino seye ngamla na charge wana to solaka na roi ya Belgique. Lokola lino ye na kati avion pe ba pesa biso ba brosse à dents na ba dentifrice eza lino fallait to memango te ya nango awa ya Lumumba donc voilà et puis na ele susu pona ba projet musu na zanango pona groupe na boma groupe lokola zaka susu wate eza ko bimisa ba décision trop motenyo songana lingina za mukonzi na landa satula na sima na mona ba koswana wana et puis ngana poto na sala ba cours oyo ya one man show kozala humoriste donc na mona égoïste était pour na bimisi batebele nous mona sona égoïste na bimisa te so bato ba yebaki ba défaite d'Adi di Kambala Ligue des Champions pour nga na bimisa ki so ba yebi bambata sala pour nga na bimisa ki bango ba Miraesa ba Koko Bilali ba Belge lobi ya Mundele ba Mogondo banzala ba Sephora ba Zaibele o lelo bazo sala fierté ya théâtre na biso donc il y a un temps pour tout na mona ke sikoyo
na bunda pour faut mataka d'étape outi na théâtre oki ko sala one man show après sali ba cinéma ningi to mona pe ba ande comme susu donc voilà idée na ngeza ki ndengwana o bo mama ebisa bango pe awa mutu na mutu aluka chemin na ye aluka chemin na ye mutu na mutu atala nzela na ye pour makanisa ngezali na sala école ya ba humoriste non ya théâtre mais ba humoriste parce que na monde entier na tamboli na moni ki ba humoriste baza batu mususu théâtre pesa makambo mususu voilà un humoriste a côté le mayemoko lokola ngai boye nazo sexa na stade na stade na kata salle ozo sexa bato donc ça va donc mboka na biso tona bango ya kotanga baza pe belé musu pe bakoma mingi na ba bar mais aza vraiment na talent mais encadrement zate voilà donc encadrement zate yango wana faut ko encadrer bana wana eza musala moko eza na mbongo na mikili ya poto kozala humoriste eza oza yomoko bato bafuti batiki bakoti na salle namoni pe aspa koma pe mingi si anse lozolo pe aza humoriste akoma pe mingi tosaka na ye kuna na poto ba one man show voilà yango fo école ezala po ezali na ndingisa ndenge nini ya kotelema na scène ndenge bayokisi biso na mindele ni mpe tolingi tomema mayele wana na mboka na biso batala ezali mingi na intérieur na kisangani kanisa eza malamu me esengaka ngai moko na kokoka te fo lisungi ezala basunga mpo tokoka kotelemisa ekole wana ya setola comedy club ekozala wana kinshasa tokorekrute bato mpo tolakisa bango ndenge nini kobimisa ba one man show mpo batéâtre tondi meke bagroupe ya théâtre ofungola télévision okomona bagroupe ya théâtre eza ebele ntongo ti pokwa alors ya bahumoriste eza mingi te donc faut toluka tosangisa mayele mais bando ye déjà projet na wana okoti yango déjà na ministre ya culture et art oza nango kaka ozobombabomba wana bayoyiba te bayiba ata bayibi me makaniso eza na kati bakoka koyiba te niklete foza pena moyibi moko mesana bachombo soki wana bayiba baide okoka te donc voilà moto kuta nga ayiba ide oyo ndenge basalaka kwanga asuka nango mabe mpo alinga ayiba nga tiango na poto bazwaka kwanga batiango na manzanza bato basombaka yango bamama ya selemba oyo basilikila ye asuka nango mabe atika nango na makasa donc baprojet ezali semaine prochaine aza na rendez-vous na mama ministre ya culture mpo nanga otikela ye projet toyeba ndenge tokosala mpo toévolue ensemble jeunesse na biso mpe ezwa ndingisa ya kobimisa ba humoriste na mboka na biso mais bando yeba humoriste mususu déjà contacter bango o déjà ozo étudier si nazo étudier moi ndambo moko ebonga te po bato nyonso basekisaka ata na famille omona ozobeta lisolo bato bazoseka donc oza na dongo na kati na yo mais faut ko repérer voilà eza na kati ya makila faut kozwa ko encadrer yango kotia yango ya nzela nazokutana na mwana moko nazosola nazotala mususu azomimona kazosekisa bato nzoka eloko te kotia ye boye fwe donc voilà et surtout na ba spectacle boye to na ba ndenge lobi na ba stade ba salle wana basekite bato fo baseka so basekite donc sale eloko te alors avo koma na niveau wana fo biso to meka koyekolisa yo koyeba ndenge toko kopusa yo popusa na liboso donc eza coup de pouce tozopesa na jeunesse oyo ya biso mpo ya pas de so métier mosala nyonso na libanda le tobimi pa etovana na mikili ya poto tomoni ke na misala oyo tonegligeaka pa na biso na libanda eza bamisala mpenza oyo mondele arespectaka oyo mpe baartiste ebele mpe bakouta baki bajoue mpe bazongi mpo baparlement du rire ezali elekaka bafestival ezaki ebele Côte d'Ivoire bafestival eyaka mona bazoluka baza te toza na bango mingi te yango fo bazala mingi mpo bakenda kako représenter Congo na biso na libanda mais tant oyo ye na kini za tant o kaka okutana na bakonzi pour présenter bango projet après tant ko yande o sa so recrutement banani ba ko intégrer école wana pour to banozala chaque saison casting faisala ko yaga ka bongo te non ça casting ko ye banani azana doni to ko encadrer pour toza na ba humoriste na mboka na biso c'est une première école en ngone ata na Afrika wa bazana ngote mena poto toyaki na bagou ya sololi ya bino naza na idina fungula ngo pa na bango afungula ngo pa na bango ngape na biasa tombe ngape na kei ko fungula ngo na RDC po tozana ba talent
ebele soko okenda bakinkole okenda babar na baterrasse bana batie bamakala bazosekisa bato liboso ya bato ce sont des talents oyo ezokufa kaka bongo ekosukela kaka na babar te na nzela te fo komema ngo mpe na basale mbongo moko ok mbongo wana ya bango te bango baza na droit bazwa mbongo na bango mpo bazosala eza mosala na bango mpo eza droit na bango voilà maman Niclette donc na poto sikoyo batéâtre ezosala te nde bosangana na baprésident de vos baanse luzolo bameta pinga nde namona wana babiloko bosala wana ouais donc soki okazo ezali tosangani me mingi ngai nasalaka one man show nazalaka ngai moko na basale mais soki film eza babengako quand même président akojouer rôle tobombeli yo so film ezali na otala soki naza disponible mpo na poto navandaka esika moko te nazalaka na France me nakendaka nini naza sikoyo na invitation na États-Unis epai ya moninga na nga Bombo Fifi ye avandaka na Caroline du Nord donc na mois de septembre toza na tourner kuna na États-Unis aza bia tunako mingi tuna David Putembeni te tula bongo ye pa sala ka ba one man show si ye pa sala ka ba one man show mais ye penda bunga États-Unis za musika na Europe ozomona makambo eleka na ba France ba Allemagne ba Belgique ekomelaka biso mbala moko na Congo mais États-Unis za fois 2 okomi na France au PMI aux juste avions OK mais on ba lo ba artiste et comédien belé ba kenda poto emela mo ba lo pemba na bango so limité bon mela yo moko pakoli mongo na nzoto po emela yo te ekosanza yo mo pe misala ti lelo ko mona pe ba video ko mo sali video na oche bato ba mona ke Bombo Fifi zali fo ye bisaide ti yo se to to mona ke to mona ko presque na ba internet ozoleka ba video ba na ba TikTok ba nini to mona bilo ebele na oyo saye Niclette atindeli yo maloba ye bisaye pour visibilité zala ça bien mais ndenge oye anakin awa pe ba film ba ndeko nao quand même bazobenga yo ozokendo jouer to yo kanga na one man show te bandeko bazobenga tozana ba tournage na ba papa koba tozana ba tournage na ba vidéo loin ba matasi ala na série na bango ezoleka Maboke TV donc tozana ba tournage bandeko bazobenga par-ci par là mais moyen na kabwana ezate nzoto ezali moko donc soki ba msusu balimbisanga soki na kete na bisika ba bengi ope kete msusu na okende naza munga moko bato nyonso balingi Mr Satul yaka na pièce na biso yaka to sala aloba kale donc voilà donc msusu na okende msusu pe tant soki monanité mbala sima po ekufeli voilà Boni Gabi Kiwaka yonto sana poto na moneki vous allez na mariage ya Iget voilà Iget auto ko bala ya groupe évangéliste voilà balaki donc Gabi pe a belaki mais sikoyo nzamba sali a komi na ye malamu tozaki na ye aza bien nzamba sungi mais ezaki pena grave pour maladie yaki avandaki mingi na hôpital mais nzambe kako ya bolingo ya mawa habikisi yesu kwa zongeli nzoto makazi na poto na mwana bosala association na bino ya artiste comédien bino nyonso bosala association soki na yoka emono réellement vivant yango to bozana NTPC poto na NTPC kin ngai na kota biloko wana te po na yebi ndenge sukaka mona za mukolo na talaka déjà l'homme pris d'avoir les mains de loin na mona ka basalaka on peut ba yebiki ba ko benga ngate pona ko lingate mutu soka liaka na yebi tabete ko pese na makasi te donc voilà mais ça bien ko sangana leki ko kabona mais faut que tu sérieux pour eumela pour tout salisanaka donc ba association za mingi na poto oyo bandeko basala sala donc association nyonso yo zata moko te ata na moko ko tianga te nga association na mindele yo amta mabe yo kongolo kene mindele bo bandeko no tiki bon po bandeko na biso mona lelo boza mais assista bango so promesa si so premier il faut assister so idée zali na porter mais pona za na bino na kati na zate nga za kwa molimo na kozala na bino na kati mais soki bobeleli molimo mosanto nde na kiti na ekosunga mais po bomona molimo mosanto bozo yemba naye haleluya nani se bavanda ba mona molimo mosanto azate mais so bobeleli akokita akosala. Voilà. Na profité na souhaiter ba joyeux anniversaire na champion Kiwaka mbotama elamu na yo esika ozali elonga Gabi Kiwaka eza o lesote champion mbotama elamu epai wapi ozali kotala biso. Je profite pour dire bon dimanche na ngai epai Bibi Shentsuko Bibi Shentsuko babi mwana poto tongo bango peza to banda kotala bango penda kala yeka mukuse le kwa ngai na teva mamulai mais so tali bwana ye mukuse azana ye mukuse
président ah mukuse ani mukuse ka lokwa ngai yo moko mindimi na mindimi na za mukuse na lobi eloko moko mbalo sombalo ba ki alobi lelo nazo comprendre na monde na biso na ya artiste et comédien lelo eza na phénomène moko so mutu akufi polémique ce qui mutu abali polémique eza nini ezali bizali mabe oyo batu ba mesani nango soki mu artiste moko akufi faut ba lukali wana ye ebotsa polémique pour bazwa be mission ya kotia na internet ozomona hato kufi na normal sala bongo ba journaliste internet obino mo ba artiste na biso mo ba artiste na pe ba journaliste au internet donc tant bazo ya luka information bazo tuna batu mutu so sa kufi akufi ata saki mabe ata saki malamu mais to respecter ba mort aza pe na famille mais oyo ko mona lelo o mona internet yindi akufaki na boye asalaki boye ava kufa simbaki boye amelaki mai ozomona nani nana kufa te asale loko avu kufa fu sale loko moko ozomona ata ko mela mai so kufa na poison donc ke nako lia yango kufi mbio ke nako mela soki okufi na maladie c'est ko belaki yango kufi après donc mais oya biso komi lokola liwa e komi lokola liseki dans matanga ba famille ozo kufela za pe na passe bazo bungisa bana bango mais tango ba polémique wana ezo ya na matanga ba journaliste bazo na micro oya lobi boye wa zongisi boye ba famille pe ba kovanda te bango pe ba lobby hale kuna pe ba zongisi o mona famille boye bato ba ya ko na matanga na bango matanga na bango to kanza ka ni bembe to mona pe na ba mariage yeli so mutabali bali mukolo oya bali wana ndumba oya ndo mutako ko bala susu te atiki mwasi na poto atiki bana na poto mwasi wana bota bomba mwana akosi mobala bato ka bota te tala ndenge ya saleli na feti na bango to baliaki pondu so donc makambo feza la kaka feza so ki anniversaire fosu polémique ekota ba cadeau ba pesa ke za ba cadeau ya tina te anniversaire na bango tane bakataki gâteau na place sukali batia mungwa tala ba bougie nango eza ba bougie mo ya personnalité te fo ba personnalité na makala mon peu artiste faut télé ma peu loko na po et ça la peu ma et ça bien te parce que et so kabola même na artiste belé surtout ba kaboni et ça ka ba polémique oyo o alobaki bo azongisa ki bo asaki bo komi ya kofingana o landeki émission to afingi bo o ayelo bia fingi yango pe kotsa poison na monde na bino président poison ekoti na monde poison kaka te na bambasu poison te jalousie na bambasu mutema mabe na bakisi ok biso tango to bane ko sala théâtre au kala makambo ezalaki te ozomona donc nazo mona nti android mteye na makambo nango so android za nango te bana bato banga zala bien donc sikoyo mutu pe na batongo bazo tia poison fo ba ponaka bozo kendo tila mutu poison na lipa ozo sambo sa poison poison za bilo mo tila ona bangombe misuni zo valeur ona ba tila poison na pona no kufate soto kendo na cimetière to lamusi bango okufa ina nini onga batilenga poison na nini ona lipa tela degré ya mutema mabe ya congolais kotila mutu poison na lipa ozo si sa valeur à poison tila mutu va poison na ngombe na musuni na biloka minene donc voilà ngana azomona eza mabe tozo kende na mabe biso zo kota makasi e mabe zo kota bato bakomi na ba polémique oyina na oresuka wana zo kota na ba famille na ba famille bakomi ko finga na bana bakomi ko yina na bango na bango ok bazo sala musala esika moko so mutu akufi bozala liboke bokunda ye po famille na ye pe et monake azalaki na baninga voilà donc ça fait mal vraiment. Si à tout Dieu merci tantôt, tu peux se bamboter nana kalambai bardolelo baotala biso bisika bazali balobi osuka wapi na enregistrement na ya masolo nasukaki na terminus ya lemba sikoyo ndenge nazongi boye na ozongela masolo na ngapo bato mingi bazo lokolo zongi tosekaka susi te vraiment théâtre beba vraiment lokolo zongi zongela biso bato bazolela la voix du peuple c'est la voix de Dieu so bato baleli bongo ngape na motema ya boyambi namoni ke kongolaza na posa seka vraiment kala donc faut nasala nyonso nasekisa bango ndenge bamesana ngi koseka no masolo ezopusana nango naza na bapréparation nango banzembo pe
Il faut d'ailleurs ma casse n'a pas créé banzembo. Oui, naza artiste complet. Naza sous musicien. Naza la rapé banzembo. On va faire ngulu. Ce qu'on a sali. Ngulu, on appelle ça la succès. Makasi. Ce qu'on a sali vaseline, ils ont déjà internet. On sait qui n'est. Vaseline ba pakola ngona mbebo so mbebo kaoki bien na maboko. Sikoyo bino pona ba pakola na mbebo. Sikoyo bino bozwi makanisi bokena ngona musika. Donc ebimi déjà soki batu ba koti na YouTube na ngai Mr Siatula officiel TV nde ba koyo kanzembo wana nazo préparer na sala clip nango aona Kinshasa ba komona ngo mikolo ezali koya. Donc tu vas ça dans avant qu'elle na kotika osala wana na bantu kana bakoba bakozanga te bantu kana bakoba bakozanga te papa koba la pesa ombote na tuka batasiala ebike batu bakanza boza bandeko na batasiala babi elube na bino elube na bango za lokwa ba bandeko po tango nazwaka bato lokwa toza ba formateur naza formateur so mutu ayi kokota na groupe nanga nakolakisa ye ndenge ya kolobela neti Niclette oye noyebisa Niclette nalingi olobela ngaki yombe na tonalité oyo Niclette lelo nazoloba boyeko po ba journaliste bele soko tsebango wana azoluka polémique polo balikaboyo zo sala neti ya pasi ozo comprendre donc wana siko nalingi obimisela ngato wana so pe nalingi tomoko ezaneti ya bateke na Niclette lobela ngato oyo bateke parce que ngam nazo encadrer yo omona anduko nangana yo loba na lorendoro na nyarele bara na nyarele bara be mempeba tala lenkamo yo na yo loba na pesi vient nga mafura voilà wa mote belé ya on peut ina loba bakutani baduye banana ye na tokutante vraiment vient biso mafura bon siko langi muso lobi te vi kala ngeze belé Congo tozana 400 dialects muso sokomona njikambo ya tingane mwana nazakulu batikambo ya sala yango azakulu ngakosala nana makambo ya chibelebele esiko pesa ke bango ba jipupele bazala ozomona wana chiluba na nenge mususuzu aminoko ezali ebele tellement ebele omona mais si atula ndi ozana lelo soko vanzi est-ce que omimona apena mutu mwa ko remplacer ke lo ka si atopela o pena nga oui bazali soko vandi otali par exemple ko la di sobe soko zo sala nazo mitala nazo mimona na kati wana o pena setula na ngaiza na kati wana la di sobe na pese bambote. Donc voilà. Ba relève ezali sur ba fiston sai oui, asekisanga makasi soka sala ozomona ke mwa biloka muke vide loin. Mingi humoriste ya za kota ba humoriste. Oui, bango za la di sobe aza humoriste, fiston sai aza humoriste, vide loin aza humoriste. Donc ba humoriste bazana anglais wana penza soki équipe nationale to que no sekisa. Donc boana bazali ba o yangai na komema na équipe nationale to ke no bunda na Maroc to bunda na Côte d'Ivoire to mais ba o pendeza ka oteka jouer action allez abandi ko jouer sala et si mais so yena na spectacle bo kokate miso bazali ba benga bango ba acteur comédien donc il y a bo mona ye il faut boza les belé bo sangana bo koti na kata théâtre bo pesi rôle wana ba acteur basala ka neti président Elombe yaza acteur makama ko sexa yaza makama na yete il faut théâtre bo tiye na kata théâtre bo moni puissance na ye ozomona mais batulukola ba la di sobe Masasi oui Masasi pe azana ba dona ya kosala imo poza na masolo ya kosexa voilà ils en a kati en tout cas rappeler baza mo ebele ba Masasi bongo Mbalio susu bon comédien il est pas un humoriste aza humoriste parce que so bango so oye ko recruter c'est ko tshaba ko lokwa ba membre jury bango baza po baza na expérience mutoko Mbalo Sombo aza na expérience makasi mutoko Masasi aza na expérience to utina bango musika wana baza ba membre jury po batala ki jeune oyo akokito akokite donc feza na ba membre oyo balenda
Vraiment, j'espère que bana poto ba otala biso en suluzo atala chaque dimanche. En suluzo on a moi sinon on a bana na pesi bino ba bon dimanche. Meta pinga babi les boss PDG Alimwini ONG Adriel Service na Bosanité Fondation Joël Million o azotala biso pe esika zali. Na invité président au baksa soso nini po ba téléspectateur bana kin batala okala. Faut au sexa biso. Yo côté wana taka do bete na Niclette na onzi mate Niclette mama Niclette na onzi mate esala bien moko esala kitoko Niclette ba mata bango nyonso ba mata voilà message ni opesa ba téléspectateur o batinga ko mingi bana na kin bazotala yo po yo koma no mtapoto kala tozo message nazolo bakena yaki na yoki kolela na bango. Donc toujours le salle moko oui ba vacances il y a quand même ba production ezala oui na na production moi makasi et ozala et pas Emamila na 24 novembre na salle wana Emamila donc wana toujours le date na ye moko PDG Emamila na PC Bambote to ozala wana pona ko sekisa bato vraiment o bazana besoin ya oseka parce que ko seka ça fait partie de la santé bon ça la santé surtout yo ba to comme on na passe so yé faut ba profiter mbala moko c'est tout là c'est que ça ba to côté ni ba to ba yé surtout to côté juillet vacances déjà vacances ali to zo ka date moko po to zo sala wana Emamila to sala spectacle ba to pe ba ya kotala ba mona c'est tout là kala pourquoi pas to sala on peut na ba showbiz par-ci par-là ba to ba profiter puis to quitter sur na ba cité ba to ba seka pour to zo récupérer ba talent oui ils ont ba cité et bomba na ba cité donc faut qu'on ne vers bango pour na rezo bango et ça la sponsor azali ça bien mais là la caméra sponsor er yango bazo mona déjà ba yebi ki to na besoin ba sponsor pour ba accompagner biso na projet to za nango ba to ba seka kala donc bazo na besoin ba seka ningi to zalaka ko seka parce que moto zaka na posa ya ko seka vraiment message na mo bambote to kabwana pesi ministre na biso ya numérique son excellence ebi comment na Eberon na pesi bambote to parce que za professeur à droit mona na poto donc pesi bambote na bosani pété Jano Binanu président PDG na pesi bambote na ye na bosanité Chabani Record na PC Bambote na PC Michel Matiaba Bambote Michel Matiaba Zali Aigle Service na website Niclette Atunio na PC coach Mbo Bambote Forêt Mambo et Forêt Mambo il y a des man na PC Bambote Madame Jing na wesh pas otala yo maze na mona bango kala no buta voke ba papa jandonga ba koli donc voilà donc wana vraiment to mela bango na antenne A to va na bango awa to koli na bango ensemble na mama mo za oteka biso maki oyeba kae comme nani Alpha que na mais c'est égal mais c'est égal to tanga na internet qui senzo parce qu'on a voyage wana mana classe na biso mais c'est égal botanga na un internet qui senzo tuna ya webisa ma ye les ana ye Blaise Lunda chef webi Blaise Lunda na yebi chef na biso akoma chef antenne aye bandeko ils sont à Haïti wa melelo ngape chef José Mutingi ande oyebi ete chef José Mutingi na tika ki ete akota kina sima na ngame na yebi ka na molimo po solone na yoka ki onto na commune aéroport Solo Mutingi donc merci beaucoup équipe Mobimba et Kambagi biso te pesi bino merci ba bon dimanche so na yo bibin tsoko na Deje Bois Congo bino banso botela biso président to kabwana ti ba fan na ba otalo moi ba fan moi eloti nanga na pesa na mbote na chef Giki Nzonzi chef coutumier kuna na metendi webiye chef David Matadi Kibala donc voilà le quoi to ngoka bwana moi luka soka ezanga te papa mo kazaki na mwasi na ye haki na mwasi na ye na bana misato sikoyo mwasi azaki na cancer azaki kobela mingi na hôpital balubiki akoumela te akokufa hale mama wana abengi mobile na ye na bana abi mobile na ngai yeyo docteur abino akoumela te il faut na kufa mais nangi na yebisa oli kama moko na bombaka na kati ya foyer na biso omoni bano misato tozana bango moko azali awa azalaka mwana yo te komona ye tanga lobaka kombo akati motema akufi
papa on etikalela ye azoyeba te mwana nini oyo azaka ya ye te soki ekomaka tata na so mwana asali likambo longo wana soki mpe yo soki mpe mwana ngo ezalaka yo oyo soki asali likambo zakopo wana soki mpe yo soki mpe mwana ngo ezalaka yo tata azoyeba te akoma kotatone siatila alobe